Tutumba mbeka katina loyengo. Yemba, yemba, yemba toko yemba. Sana katina masantu, biso basto yemilaye, tobinelaye, hey. Yemba toko yemba angolo yemba, yemba, yemba toko yemba. Sande apolinga, nasarilaye, nanzoto na mote mimba. Motumi meka katina masantu, biso basto yemilaye, tobinelaye, Cardozo, ça va? Yo, yo, na continue na yo. C'est là, yo, ye, bah qui vante. Donc yo, en bon, mon intime. Bah on va y aller Valentin. Et une homme te met Valentin, c'est ça, non? Cardozo, je vais t'expliquer, écoute-moi. Tu veux m'expliquer quoi? Cardozo, écoute-moi. Non, expliquer yo comment on est passé qui peut comme aboyer. Non, expliquer ma chérie. Quand on est ngate qui naza ma bé pour na yo, ça bon. Non, expliquer. Oh, excusez-moi pour la bengo van. Mon oyo luki. Ça n'a aucune. Mon oyo luki pour nanga Cardozo ma mère ami nanga. Ça n'a aucune importance. Ma chère, c'est vrai, la ligne qui est ça c'est sûr. Mais beaucoup qui jamais que côté c'est tiré au. Et qu'aucun ne musika comme ti comme les camps il y a leur casse. Eh, Cardozo. Aza les camps nanga te. Aza chérie nanga. Attends un peu. Yo mobile lingi yo. Lingi na oyete. Ce qu'on a ça là, na posa moi ça za la pembeni na. Nga donner tika telenga. Non. Non récupérer. Pour laquelle vous avez bien réfléchi, papa, que maintenant qui bon que Naya, tant que je pose pour nous informer de nos programmes sur papa, que mardi, le 11, ils ont la journée dans la défense, et le 15 novembre, ils ont la journée à collation. C'est un peu ça, papa. Mardi novembre, le 11 le 11 novembre, ils ont la défense, papa. Et puis le 15, ils ont la journée à collation. Ah, ouais. Là, c'est bien, on a un problème, toi. Ils sont tous allés. Maintenant, la relation, en fait, c'est tout ça là. Mais bien sûr, mais on va aller ensemble, papa. Bien sûr. Je vais ouvrir. Il faut nous aller à manifestation. Moi, on a un bout de ça. Bon, biso, tout voyager dans l'amour. Surtout raison que ça qui est au milieu là nanu awa pour na d'accord to kende pour na to kende matadi na pour na collation ya jeune fille donc on a même semaine ba à défendre et puis collation na lui la samedi to kende pour une semaine. Félicitations. Pour une semaine oh ya zaki a rendre kita akendaki mama ba théâtre na bangwawa basali voyage soki ya bombasha baki ba spectacle na bapona ye mtabane utikala na kwa utikala na kwa kite problème exact non solo na mbali na non même ça exact comment déjà famille amour à commande couleurs camarades amis d'enfance et bani très bien et na ko boyate na reconfiance sur la peine en bas dans la secrétaire dans le ma flat Delta Force mobile amour
lobi na ngai navande pardon. On a fait le déplacement, on a fait na matex. Na za ku na matex wana bwanganye wajide aza kusala nganye collation na ye. Na za ku na matex sirjiri tu za ku na famille mobimba. Pour le 9 il faut tout na matex wana. Défense na ye za le 11. Le 11 de défense za kusala ma. Après collation de Jéza, le 15 samedi. Là, tout le monde a compris ça. Samedi, après dimanche, tout le monde, je crois que mercredi, la journée na Kinshasa. À ce niveau de série d'infinalité vendredi soir dans le Bonsoir. Bonne. On poursuit avec les premières images de Charles Leclerc chez les premières images depuis sa signature, le pilote de ses débuts avec... Naye awa kolation ya mwana matanga kaka na matati. Kolation mwana matanga kaka na matati na putela papa ko kilo na ngaka putula na yeke so boyebi papa mo ka putula za kaka papa ka putula. Yene mutayebi singa lobi po fa coiffer nga bachanga bena soin bazongisa bena coiffure na nga ndenge ya Kishasa. Abi po bazongisa coiffure no kitoko kenye na salon à Nice eza na rompoa kikanda wana pembeni ya nganda tamba molakisi. Na vi taxi lekisi nga kuto kitinga kuna na rompoa na se kuna ne bato ya rompoa na babino salon à Nice boezonga bonne na bani kozonga bonne. En tout cas, vous avez décidé de faire ma casse baza de Nenga Mkiti. Merci. Na Vanda. Ah, vous avez décidé de faire très bien. Mon frère, ça bien. Sortez peu moi terrasse, il banda na moi l'eau pour me ça va bien. Donc normal, ma colo qui est malé parce que c'est la jeunesse. Donc Kalaming te makamusu c'est bien ça. On a la collation moi na ngai lobi ba coller. Fallait la monter dans le top. Ma C'est allô? veut dire oyo nde silem na kikanda chez boss innocent lelo esika double gérant Nelson Bambi avandisa mosala Nelson Bambi eyokani veut dire soki bomoni boye babase nyonso baboyi mabanga na kati ya filme balobi badédicace elekaka kaka boye bandeko ya Lwanda soki bomoneli ngai shiki bazola boyebisa ye groupe teta force ezoluka ye tala kaka ye balobi biso nyonso na moamba makanisi etelengana te miso elukaluka te kandida na biso toyewa eipasi tika biloko oza kosala oyo oza kolela miso na bokilo amour bobengai na amour te
Bah, Bimia, la Lyon a soki ba 7h30. Ne bazwani bormisa to ana kazo ba kesuki amour azana besoin somba ba makemba. Ne la Lyon a lobi ba kene soki na soki mikondo soki mvoa do ba somba ba makemba kuna ndi ba tekala pe abi. Mikondo. Ba somba mikondo. En tout cas, on a profité na lingaki penza ko remercier bino papa maman ndi kotana ndenge to sola moi ensemble na bango mais bango ba ko se bakene bien bozonga. En tout cas, na lingaki na remercier bino pina na za ingrate na obosali pour ezalaka facilité moi na kokola epai ya bakoko atanga ba classe asilisa ti ba université boye donc eza eloko osakana nango te c'est que Cardozo azalaki bien encadré par na bino abande koyoka bino mpe ayokaki ba instruction oyo bande kopesa ye. Donc merci relation ya mwana ndenge eleki bien biso je crois lobi toza kozonga nga na politika bino boye te mpona ngai nayebi te il faut napesa bino eloko moko comme souvenir. Papa otala soki quartier nini bolinga awa nasombela bino mwa espace mosusu oyo eza lokola souvenir ndenge Cardozo na nga abokwami na maboko na bino. Donc nasombela bino comme souvenir. Nayebi ke sikoyo boza kokabwana na Cardozo mpo ndenge tokende nayebi elobi kuna je crois na okende koprépare bavoyage na ye Cardozo il faut akende kofanda na États-Unis. Yango wana bokilo ndenge olobi wana en tout cas wana eza devoir na biso ezalaki bongo devoir na biso ya kokamata obekoko ya biso moko. Cardozo aza moto mosusu te azali makila na ngai makila ya koko na ye ya mwasi esengelaki tosala yango ndenge tosalaki yango to encadre ye po ayaki mpona encadrement okisasa ezali na lolenge na yango ezali na lolenge soki mwana mpe afandaki epai na bino nalingaki asisa mpe kelasi boye te po kisasa ezali na lolenge mais eza probleme te kado wana eza kati nino ngai na kopona awa soki ngai naponi kikanda te kapo ngamo papa ngamo nani yango bokilo aza koloba yango nalobi mabe te okabwana na mwana oyo aza moke eza maseki te abandata na kisasa na États-Unis kapo États-Unis akomonela wapi baoyo bakende États-Unis bazokoa nano na miso na bokilo oza kolawa oyo eza makambo na soni awa bayanga babolokekela mpasi papa mpasi yani nawo mpale tika nano tika bokilo biloko oyo meki na lopango yango bapesi ngai Cardozo omolongaki bapesa yo Cardozo okate kodekami akisapelene tosera nakolokuma mbaloto baua jakombe avandi na bino bambula ebime biso mpe tozali na motema ya kozala naye na mosika kokende États-Unis wana mpe akei libela te yango wana akei abanda koyaka kokomonana kaka vie ezalaka sikoyo Cardozo ndenge aza wana akobalaka te bongo ya suka yango bakobalaka kaka moko akoki kozwa ebala ye lelo alobi bakovanda na Inde si onga na koboya bongo ye kotai kaka na susi koleka biso nyonso tozali awa ngai na misalaki na ye te bakise na ndako bapemilendekolokoyo ntango bokilo azala kokamata makanisi ya malonga oyo Cardozo akende na mboka oyo États-Unis d'Amérique nayamule mpe natata susi ya mama na ye te prière
jipe fanfane lelo tukeleke kusomba ngomoni mwana wana bandeki kulanda biso simasima muyibi aitejaka boye awe miyibi nakobete bambola moko sikoifana luka mtu moko ateli whatsapp ateli whatsapp ateli ngape whatsapp Facebook fona luka balobi maladi nyonso etungisaka yo kolukaluka te eza na docteur moko aza kopesa solution sous lebengo nzamba bokono adresse eza se moko kinkole arrêt sous lebengo omoni docteur sous lebengo ozwi solution na bokono ekotungisa yo. Moi c'est Pépé et c'est Mémé. Moi c'est Mémé. Allez, moi. T'es pas trop tendre, c'est pas gentil. Pépé, il s'appelle comment? Pépé Mansoir. Bon, il est payé, papa, il y a un combat Pépé, il y a été. Ok, la photo. Ngai mama mpoko na yo mosi. Na ukimbanda kana ni mwasi na yo ya limbanda. Beta moi là. Si on change des photos, je vais aller me barbiller un peu. Je suis fatiguée. Yo nous va français. So nous sommes nous français au Tanzanie to langue. Papa, il y a un barbé français. À qui t'es l'honneur? Bien sûr. Alibi bateka makaya buwa. Kuka linga. Elanko. Chela mangona. Elanko. Mama kuka yero chela mangona. Kama mubawa. Yakira koke kamya zaki moke. Zambe na juma kokona ngai. Mama, mami yanzu sana. Nazali ni. Nazali ni. Yanzu sana ukataka kufi. Kuna kwa leo. Akupite bakaboni ngai na kokona ngai. Ente ko kuende mafongera hapo. Naitokera hapo. Naitokera hapo. Mama, mama wewe makufi. Amura oya. kuna zo papa leo kisiko ya kando zo kisiko ya zo le na kwa amura ya wa. Abule tikati na. Abule ni nao. Kando zo. Na hiyo sio kama za mtu susu. Abele yao. Toka kando zo. Yo bana na ndamwe. Yo bana. Yo bana kao. Yo ko baba kwa yaje baru upande ko pena. Elaka. Tikakata na. Soni upeza mama. Oye za kwa Tokyo za kwa salo. Za kimombo za kwa mnao. Yo moto kanga ka za kanga koko na yo ka dozo abara te kama kuna rodi. Ko yo za kanaye. Yeye kwa pauza na yo. Ndanga kikado so pailo ka. Ako continue kaka. Pailo ka. Kata makena yo wan. Kana za yake wapo atanga kirashi, asisha kirashi, azonge pena pamoja na yeye. Yo yake wapo kanga yeye akome ya yo privé, bongo siko bongo nenge baza kutina ile États-Unis wana za kukeni. Suma kama États-Unis uko mangai. Nenda si wana nenda kwa mwana. Ngoma na kiri bela. Biso moko na nganye na mama na yo. Ndenge to banda ko raisonner. Po na benga ki deja nganye Babi Chitoko. Oya nani agence Fred. Ah ouais. Parce que maintenant il faut bien ce passeport. Pour passeport na yoana ils a inspiré parce qu'il faut rendre comme ce passeport. Tout ça on a gagné na Fred. Pour na et pas na bango tout ici. Visa ils a vous mettez 2 jours aller et puis c'est vrai ça. Na le baki na maman na bino pour na ngai. C'est ils a na za vous proposer. Moi na so gagner aller biso nyoso misat. Rena no congé na Dubai. Yes. Oh daddy. Levé. One ezanga ina proposé mais na tout ne soka yé moko to tourner. Non, pas bon maman, elle est trop compliquée. Non, maman le proposer, maman le bindo. Tant on a yé ce qui est, ya lobi.
c'est bien yonde bon lobby. Maintenant ce qui y a il faut tout tourner. Ngana lobby kutu na kumeka ye na yebise tout que de congé na Mbujimayi. Oh non papa, Mbujimayi. Mais après papa, après Dubaï, Mbujimayi, bon là ouais, c'est bon, je vois, c'est bon. Mbujimayi non pas maintenant. Dubaï, OK. Dubaï ok. Dubaï, bon Mbujimayi, d'accord, bon Mbujimayi prochainement papa. Dubaï, vous voyez, et tous mes matériaux mes matériels didactiques aussi, vous n'en rejoignez facilement gratuit. Je crois que agence paye et que des rapines à fret et puis. Non, je fret ce n'est pas un problème. Parce que on a banda tout à l'heure moi on levé na benga nganye mulanga Madeleine na yebiseye pour ende poto ou bien na salani na benga Séraphin piana nyu bien na benga nyifa kulanga siko kazo kuluka siko nyoyo na kukubenga mais na le budget pour tous à l'aise c'est bien tout est de Dubaï. Papa apparemment autant un embarras de choix. Tout ça pourquoi Europe, Amérique, Dubaï, Asie, je sais pas, toutes ces choses. Pourquoi, papa? Pourquoi? Mais j'ai mais Naïbi que mon père m'aime beaucoup. Ah oui? Mais moi, souvent, j'ai dit à mes amis, j'aime mon papa. Tu sais quoi? Souvenons soyo na za usala. Oh, je peux le sénayer. Parce que dans votre caboche, il y a quelque chose de bien écoutable. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ceux qui t'attendent à y aller à Tchindi, à Gende, il y a mon comme si Tchindi a été pour célébrer un mokili. Vous comprenez? La Matajiwana, vous comprenez la vie de Kuma, et c'est comme si c'était comme une vie d'ambiance. Je ne me soucie pas que je n'ai pas besoin. Maintenant, toi, tu es concentré, tu as études, là, c'est bien assez plus mal. Maintenant, nous avons tout le monde qui a dit que le richesse à ma caisse. C'est-à-dire les âmes tout. C'est ça. C'est ça que yoga. Na koko chika yo lupango na chikilio na chikilio mituka. So ko zana mutu ya malunga te. C'est-à-dire nan lupango yo na mituka. Batu mususu bakoya ko somba ngo après nga isoki na kufa. Ngo mona pe bande kunanga bakoya ko sala mobulo awo. Ko bazo anganye biloko. Kasi soki na chikilio mutu moyazo a mutu na yo ezate. C'est-à-dire il y a beaucoup de richesses. Babi moi liboso soki atengami bao nyonso baoya na nsima mpe batengami omoni Kinshasa eza intérieur te soki na bandai kolinga mingi owumela na intérieur otanga baklasse kuna osisela kuna par rapport ya éducation evandi na kati ya intérieur capitale ya mboka nyonso ezalaka kaka na batrouble lelo ya Kinshasa oui sokoli ozwa ata na yo za libre obima kotambola mais il faut yeba balobi entourage mpe bebisaka ezalaki mwana malamu na kati ya entourage oyoki okomi mwana mabe bakamarade nyonso baza bakamarade ya kotambola te mingimingi na ntango olekisaka kotambola na banimba na osenga nde okota la vie ya losango mpo nyonso oyo toza nango lelo se ngai na mama no toza te totikeli yango yo ata lelo oza universitaire osilisi licencie ofandi soki oza na yesu te pembeni mpo protege yo operdre nyonso lelo mama na yo komi na zemi Quoi? Depuis quand? Bon. Ah, Daddy. Quoi? Daddy, je veux pas avoir de soeur ou de frère. Je suis la fille unique. Non, non. Non, non, ma fille. Ozala yo moko te. Nyonso eza kodépendre ya Nzambe. Comme olingi kandi olinga ngai.
eloko na ye nayebi biso ce n'est pas ça na ye naloba noke lobi oza ozwa leki encadrement ya leki wana euti epa na ye premier mois ke olingaka makasi ata ya ye na moki je t'aimais toujours vanisa motu noki ok d'accord nana posa na makasi vanisa motu noki leki no aza oya yo nde moto koencadre tala entourage nini oyo kozala na bango ok ngambo minapesa kombo delta amour delmour delmour te mina oloba kaka bongo ngai naza mama note oyebisa ngai te nakoloba na moto sosomu we nzakomba merci boye oyebonekami tambe amule basisa bakombo ya kobenga amule mwana na basila bakombo Jacoba Messi bawe. Messi ya nini hapo? Messi ya nini? Messi Jacoba bure. Idando. Oh. Mimi nimerudi na wana makambo. Mambo ya kwa nini? Ngoja wewe. Amule. Papa Amule papa. Amule papa amule akoni na jeni. Amule kamati mkumba. Kamati mkumba Jacoba Messi Jacoba. Nani ya kubenga mwana na ngai. Nani pose. Na sio na mshida ya Mungu. Hebu Jacoba kwenda kwa kibelo achobonga. Amule. Mommy. Mommy de moi. Chouchou de moi. Ma chérie. Non mais ça va. On a pas mis bonjour ma chérie. Viens non, ça va. Ça va, ça va, maman. Oui, c'est bon. C'est qui? Ouais. Je dis, celle-ci. Elle, c'est ma maman chérie, que j'aime beaucoup. Mon de Kokani, elle est très jolie. Maman, maman, vous êtes tellement kitoko ma casse. Car nous sommes hein? Maman, vous êtes kitoko ma casse. Azou, nous avons ça qu'à beauté. Beauté, car. Hein? Voilà. Maman, elle, c'est mon amie. Elle s'appelle Claudine. Donc, c'est mon amie privée. Cathy. J'étais avec elle à Matadi. J'ai eu diplôme avec elle, université P. Avec elle. Pour pouvoir dernièrement, tu as avec ma tête dans la fête, tu as un diplôme d'État. Je lui ai dit, on ira faire un tour. On a fait des manger au restaurant. Non, tout était là-bas. Ne s'appelle Makasi, soyez la bienvenue. Merci, maman. Ah ouais, d'accord, voyez, mais mon vieux au final, papa. Ah, nani. Oh. Tout va bien. De l'année vieille, de l'année yao. Ouais, merci papa. Oh loka. Qui Belonjo. Belonjo. Oya ma. Apostile. Belonjo wa. Oya ma ndo yi. Oya ma ndo ya pese. Oya kote ya pese. Baba ya. Bati ka bloko yi. Bako bazangu kanisa politika ngo komba fatila. Mama. Mwana mandu ye Belonjo. Ye fadibota mobimba wa bango bakuli na pese. Bakota na pese bazako kuli zamani nyoso na pese. Ndenge nini ya za kuposile. Yo yebi motabenga. Nani? Nambanda kakuna pena barobi pa moyen. Akabi ba mbisi, akabi ba nyama. Mazali boma. Ili boma mtu na ye. Elo kuni
moni ya kokende kosala na parlement wana bokilo obitaka te tata batika politike epai na bapoliticien batika dame epai na badamise lolenge moko maso na politike batika yango epai na pisu mabilu pisu mabilu mbayo ye moto aza deux fois eli wana na kati na mwamba ye moto ayi na motu ya politike cette fois lisusu awa troisième mandat yango aza kokamata lisusu aza koleka lisusu sikoyo baza kokanisa politike yango ekomi lokola bavatire awa n'importe qui n'importe comment aza kopostule oza sanze otie libaya oza na yo mécanise oza kopostule oza na yo tailleur oza yebisa nga neno okokende kotonga obemba député makuta kuna oyo baza kosala bavatire nazokamwa likambo oyo grand frère na ngai ekobenga ngai albert wavewa oyo adeklara wana aza na agence awa kote ya petit jardin alobi na ngai alobi mama bozala na loyenge te bapesa bino biloko bipeselela ngai eloko eza kolekela ngai kaka ye te mwana mando ye te moto akoki kopose ye po abotami nano pesher famille mobima bapeshe ye akokende kokoma bepeshe kuna na assemble batikela yango plus maloli ngai yebisa ye basi ya kisasa balobi arrête ye nano candidature na ye yebisa ye vraiment basi ya kisasa na ngai awa kaputule ntuluka benabi arrête ye nano candidature na ye asala pese atika makambo wana ya badeputation makambo wana atika yango epai na honorable pisu mabilu deux fois eli na mwamba Regarde. Non. Mais c'est moi. Ah non, regarde, c'est quoi ça? JD. C'est dans mon chemin, mon ami. Pas longtemps, hein. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu cherches dans mon quartier? Dans ton quartier? Si, c'est mon quartier. Dans ton quartier? Oui, juste après cette avenue. Juste après cette avenue, ouais. Mais moi je viens juste, tu vois, là il y a le, tu vois, le jeep là. Oui, là. Mais moi je viens de là. Ah bah c'est un ami. Ah, une amie. Ouais. Non, pas une amie, un ami, un bango. Ouais. Rectification. Ah ouais, parce qu'une amie, mais moi j'ai... Non, là je connais. Là tu es cher prêtre. Là je connais. On y va chez moi, non? Tu dois visiter maman. Visiter chez toi? Oui. S'il te plaît. D'accord. Vas-y. J'ai raisonné quelqu'un. Elle s'est intéressée s'il était là. Et puis, je vais te promener. Voilà. Quoi, entre? Il n'y a pas de chien ici, tu vois? Elle est bonne, hein? Ouais, voici. Notre maison. Père aussi, vous avez un chien là-bas? Oui, il y a les chats et puis les chiens. Non, je ne dis pas les chats. Les quoi? Chiens là. Ah, les chats, oui. Il y en a. Il y en a. Voilà. Notre salon. Ma chambre de papa. Mais c'est génial. Vraiment. Mais l'architecte peut inviter au concevoir. Il est trop intelligent, ouais. Viens chez Fernand préparer son. S'il te plaît, fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoutez, le corps n'a pas de c'est bon, je pense que je ne peux pas avec les on fait route ensemble et je peux d'accord, on fait route ensemble et toi tu vas l'avoir la maison. Viens, arrête. Je ne dis pas. Si tu fais le tout côté.
Tu sais, Vidéo. aujourd'hui on est là. Vidéo. Viens. Je vais appeler. Viens. S'il te Viens, plaît. s'il te plaît, chérie. Viens. Non, je ne sais pas. Viens, s'il te plaît. Viens là. Maman. Maman Cardozo. Ouais. Cardozo, c'est ma maman chérie. Elle est jeune, hein? Tu vois? Très belle. Elle est la plus belle de l'Afrique centrale. Comment je dois arrêter, maman? C'est clair. Maman, c'est Cardozo. C'est une amie de l'Institut. Dites aux agneaux Tchaka! Mama oyo amoni nini epai ya Cardozo? Cardozo, c'est ma maman. Maman, c'est Cardozo. Je suis ravie de te voir. Moi également. Solebenga! Oui, ça c'est vrai. Dans les cas! Veut dire à suivre. Tolandi, prochain épisode, mercredi prochain à 21h30. Olanda 15e épisode. Nini o mamu ya moni ipa ya Cardozo. Tokoyeba ngonga ina bino.